Congo ya sika balobi makambo ya sika. Bon journaliste boss Digo kauna bango Maurice Premier Mukulu journaliste boss na kati ya Congo ya sika. Na Congo ya sika na leli yango Congo ya sika. Wow. Mwah. Congo ya sika. Congo ya sika. Congo ya sika, très fort. Bonjour, bonsoir Nabande. Comme on dit, émission représente toujours le système à lumière avec Calvi la Quinte. D'être toujours le système à lumière. Tu causes à 8 millions d'habitants. Tu sais, Moussala Mokote. Moussala Mokote, mais fin empreinte. Et Kesseni. D'être toujours le système à lumière. Babi Makomeza Koyinda. Babi Boss Maurice. Vraiment, Babi. Avec www.congoyasika.net. On est là. Babi, Calvi la Quinte, on a la folie. Merci na Calvi la Quinte, ce monument de Babi Basolo, les amis, ma tata, est-ce que tu as l'autre solo, mais ali à solo, Babi Boy, la système à lumière. Tozali na moko babi monument na Congo alo bakamala moi za ko défendre musana biso ya média na kati ya Congo vraiment précisément na kati ya Kinshasa na za ko préciser vraiment tozali na kati ya Jobour na kati ya Afrique du Sud obochaka tembe tana zo kota vraiment papa nanga chéri o malu bakamala mazokota vraiment ba bisou babi nazolota tonini bakamango zali ndengeni o ezali yote batu bayoka on peut se bango bambote to ko attaquer kamba moi toujours un système ali. Merci beaucoup bana Congo bandeko tout bolanda biso partout à travers le monde ken piana na kati ya Jobour donc Jobour eza inda tolobaki ken piana zoya na kuti ba banderole partout na aéroport déjà ake ezalaki chalere en tout cas bandeko ya poto bolimbisanga na bandeko ya États-Unis mboko na kuti faso batongela en tout cas merci na bandeko ya sud-africain mboko eleki nango poto moni ngai lelo ezosalanga bien nake na ngai Europe te me na yena na Afrique du Sud mboko eleki poto na construction na masolo tout ezali Jobour donc ndenge naza awa déjà masolo tout eza koinda na sir basaper bazoya vendredi masolo eza ebele bandeko ebele bolanda vino Ken piana babike yoye awa ken piana balobike lelo lobi akoya te ken piana koya te qu'est-ce qui et on est les cas qui caprise salama ke o lelo puisque nabi ke bana ba viser bimaki mais to kamunde lelo ko bima et loko ne salama ki po ken piana asa ba reta koya tina lelo bandeko na biso ya internet mutema mabe baluka ba doze nanu koma boko kendo tela mutukal tina ba ambassade bage ko tela ngakal ko kutana deka ko koloba biso nde danger bazo chakal po kena ya te ken piana azana makila ya ba champion yango bomona ken piana moi kenda prison abeti 4 jours abimi po nazana makila ba champion batu bo panzinga sango ken piana ba refoulé ken piana vizel ngesila ken piana yeyo na osenga ndeko nanga gabana base les journalistes otanga komba gabana yoso baki gabana kimaki na ngola otanga komba gabana base les zonga mboka ponga inde na ya Afrique du Sud na ye na osala 2 semaines les 16 bokomona nga na Kinshasa nga na kokima na Afrique du Sud na osenga ndeko nanga gabana base les luka ozonga Kinshasa po soki ozongi Kinshasa te na kotia yo moto ya mabe soki papa prolonger pasa mo ba faire moko boy façon aka na kolongola journaliste na ko dégrader grade wana ya ki journal ngakutu na ye na mboka moko ezana ti poto nazoloba na kozonga parce que esala nga soni brigade amemi gabana journaliste oza munene batu ba mono net responsable boy mais oza taureau na esprit donc master nenga za taureau donc ngai na osenga na ye azonga déjà Kinshasa po atiko luka ba problème nanga ponga na besoin na zongsa ba na piana babi ken piana motema mabe ifakia na baninga ifakia na moninga ne concert ne Karine Mokonzi babi obozala ki bobetaka bakati problème ni yoyo moko moninga zawa na ebite moninga ngona yoka nsi ken piana kotambola na bata mababe nzela moko ken piana tambola na bata mababe te ken piana faya ye moko muta lumière atambola ka ye moko Jésus babotaka ye moko babotaka na ndako ba meme place batu ba ozala te o comprendre donc ngande na boye
na ye nanga fruit d'ici du rapide bona kosola malamu na petite sœur na ona ndeko na mwasi bona osola malamu kaka mbala moko kaka boye mbala moko tokomi kama moko konyora ko muta libabe ntango otambola kala banzela ezalaka kofungwama eloni esaliki lelo mwa séparation bato bayoka. Merci beaucoup. Libabe eza par rapport ya o eza premier visa zui nano azwa visa pas même ya Brazzaville te akatisa pas même Brazzaville te donc nga na déjà mutu natambola mo ba Tanzanie ba Kenya ba mboka ebele ye voyage pas nezala neti botutu mo balatise wana moito lobeza te mais ndeko na biso o bozolo basoki akoya nga pe na sepela aya na sepela bandeko baya bandeko o basengaki Frank Stemai masa nanga Frank Stemai aya nasenga bamasa ba Frank baya bamatika songo baya bademsi luzolo baya mais tozobengisa bino bamaster na biso bajournaliste internet tobando contrôler badémarche na bino mpo mingi baza bapede kaka bato omonaka na fanda na bango mingi baza bapede fo nga na osenga deka travel soki moto ayo osengo visa betisa ye ata tour asala ta mbangu ya 10 minutes totala soki bakoka soki moto akoki olukeli visa po ebele baza wana mabe eken pena azondima bato te ata azobeta moto kati soki abilile efungami aza koignore bato problème yango zali nabetaka na bato tu kati mais mosala oyo eza mosala ya bomba bato te ozo comprendre mingi bakomi bapede basi ya bamusicien mingi bakomi toyebi secret oyo ezokende na Kinshasa badal bato bakomi olia babusoto ya dal mpo baluka lupemba mais babiso toluka lupemba naturel donc bandeko na ngai bocomprendre nga naza neti papa na bino mpo naye kofungola bino nzela naza neti papa na bino oyo to akoya journaliste to akoya il faut arespecter nanu ken piana ya malamu oyo asombelaka bapetite sœur bankoro te nde bamiso basalaka omoni so nga azala ye motu mabe neti ndeko na nga mwasi oyo totuna ere azoluka mosala na ngai nabebisa ye na ngai nadétruire ye bamatisi biloko ebele ya nzoto na ngai nasomba babiloko balider basombelaka badanseuse mpo bamouvement na so akini ezalaka danseuse avokota mouvement au sentir pe makambo na yo bakomelelo pena bamungomboro bakozwa bankoro babiloko wana tu bakosalela mpo kozwa nanu travail pena ya attraction après nde balaction na mokili mais bapeti wana ere bazala oya biso toyebana tosala bakombo toboyaki kofaire souffrir bango nga na mutu malamu nandimi te na Congo na biso ndenge eza wana mutu ya malamu neti nga azalaka donc muta malamu ko moté malamu mpona continue kati na suka te puisque babesika bato bavanda babiko na kati ya kaze milange tutana pourquoi likamso ezamke pourquoi toko arranger te moté malamu neketi na suka mpona olembi mpona oabandoni mutema malamu mutema mabe yango siko nasali nini nalobi nakotambola na bana basi oyo bana mababe te nakotambola na bana basi oyo babimabima na mibali ya bato te mpo moni lelo bamere ebele bafandaka boye abike mobali neyake vacances na kini asutuka boye chroniqueuse mo bazobima ya msu na jo na ye donc pasi oyo bamama na bayokaka oyebike pasi ane koyela na ngai donc nakendaki koya na nga boye deka yebi nasenga ye deka nakoma nao na Kenya nakende osenga bamama pardon naexplike bamama tu ya Kenya ke véritable lettre K eza nde ken pia na ve oyo original ndenga donc nga atikala kogafe na aéroport ya Kenya te nde nayaki na se présenter ke véritable lettre K mpo baconfondre makambo te lettre K ya solo oyo azalaka sans problème oyo azala sans donc motema polele ezalaki ngai yango nakitai na makolo kuna na fandi nasoli na bato ya Kenya mwa swahili bapesi ngai bakaribu baanglais mpe mosusu baopose nga wana bina système alimia tontokoti na kati ya masolo yango teken mpe na ye yo totikena azwa mwa souffle ndenge ezalaka toujours un système alimia na kati azobenga déblaison azali mpe tontokoti na kati ya masolo yango deka makambo lukaki nde yango oyo donc deka yo no topanzi makambo tobebisi makambo vraiment nini bandeko baolanda biso na direct télévision ya honorable Zakari Bababaswe mikiliste bouliste idéologiste ve nanga Zakari Bababaswe de blaison yeyo yaza patron ya basaper tout président na bango donc deka travel bandeko awa baza déjà mobilisé bazela ba muzeki ndingu bakeko badada Weston bakidoda madeso bana petit nanga biboya boya donc boya déjà nasir na Kinshasa bozolanda biso émission oyo vraiment Kinshasa nasir na minicho bato balala te na pesi bandeko nanga pe ya makala
prison makala bambote bapele moto gouverneur Matata anapesi bino bambote bino to ba prisonnier tout talaka na utaki prison makala na bimi nazwi titre ya papa Nelson Mandela na lati na nzoto na ete otokomona na ozo déplaisant na ozo ngana to le faut le makambo na makambo kala ezalaki ndenge nini ezwaki ne toujours na système à lumière toi déplaisant vraiment monima ye akita nyati mabele makambo bandaka mloko maseki mais yango komi ko se réaliser vraiment na loba présence vraiment ya Ken Piana yo lo ko loba de kazo na biso Kinshasa mbana so partout vraiment na monde bayoka na système à lumière. En tout cas, le système à lumière est la queen quoi. Et là on a sepelé puisque Marambo on est aventure. En tout cas, on a remercié nous Ken Piana arrivé na na ndengenzamba salisi pas comment pour abunda qui pour la masolo ya biso ya basaper na bando lande na akin bano ba loba loba. Sans oublier les grands producteurs DK Production. Voilà benda asolo la carré. Na bosanité salo 4 saisons bangonde mutu basala ke pour lelo masolo yala réalité lelo et monani mingi to le beati o pina azal leader ya mambo ba saper awa capitaine équipe yé de blason pour comprendre que les sel est l'unique ya place pourtant na journal na bimanga moko tant na loba saper il faut porter un plus n'importe qui les lois sont au ministère à culture il y a pas pays surtout francophone pour le monde a des blaisons pendant le journal Ken Piana yo na pointe il faut l'obéir à l'isolo on dit que na sepeli a trop to ça l'émission na village Molokai place ba congolais pena ba fanda parce que ya feuille de site au comme na village Molokai té ko betela nga masolo te ko ya feuille de site pas mer na so jene donc awa pena defate awa soki oyaki na yo outi Congo oye awa bière malili espace malili makambo to eza na nenga systématique mais esalinga bien bato ebele baloba o no Ken Piana akotela héritier na ye awa na kuti bozoyoka nzembo ya héritier Watanabe Bernadette BM na kuti bozobeta yango donc esalinga plaisir à trop na moni succès o héritier ozana ngona Kinshasa na Afrique na kuti succès wana eza lisusu x5 donc héritier Watanabe na minicho ndenge na kuti la Afrique du Sud ba vie nyonso bozana no ya kolala boluka bolamuka na bike fe na ngai Igwe Ranson a préparé 7 jours de la semaine donc vous allez toujours n'impact une idéologie héritier Watanabe peut retirer des oya papa chéri je vais Piana toza en Afrique du Sud donc plaisir à trop babi Ken Piana tanga ka be meya mo ka palola ka ya mo pe azonga ina nza toujours le système alimentaire Ken Piana toto lo baboye masolo to ya ki ezali masolo o ya DK production ya événement nous ali boye kalso to yeba yo komi lelo to yambi yo lelo zali le ali le 40e de lo combien le loto za le 29 le 29 oui yo komi awa sikoyo liso ba saper ba koya mukoni ni DK koya mukoni et puis ba collègue mso atika vendredi les deux na osenga bandeko tu ya Afrique du Sud ndenge bosangani boye les deux biso tout na kati ya aéroport pena ya Johannesburg place to kendo yamba pena Léopard de la SAP bandeko na biso nga na osenga président aza awa ya ba saper ya kotoyo na osenga ya bonga mabana ana bakolata na bango danger te mais bango baza makasi na ba démonstration démonstration ya spectacle po ekeko wana ya babeni na kepa muzeki ndingu kidoda era kotaka daki ebe ba blessa na mono ko bange oningtamba lobeke bobonga na mono ningana zobanga obonga puisque makambo ngo yo ezaka toujours ozobanga to zande toujours système alimentaire na seki elo ngai ngabanga rate ngai na kubanga neti nini awa na niveau so to bongisi pe loko mo na niveau na sikala kubanga te biso mambo to banyango awa te to banana source tindenge na kini ba hotala bo ba ebibi mwana o to eba ike makamu na ye ko malelo tiboye on comprendre tinde na mboko identité na ngwana na kina ngwana wa swinjilwa on comprendre taba oyo kama masola forme banani na balabala na biso na nguma banikensi ba yakana nyoso tu ba master nono lubanza du ala awa ba spray adora vous comprenez tout beta ba masola niveau organisation za lindenge nini
pour les collègues mususu bakozala pe ba saper mususu bosi beaucoup na niveau organisation na niveau awa pe ba ba ya kuna bosi ma ba ya vraiment peut-être organisation ni bosi bosali awa na niveau que ba collègues mususu ba ya toujours système no yebi ke mboko ya ramboka boulot on comprend nde ba moninga nazo ko représenter moi je suis coopérant on comprend na boss na masolo ya ngamoko donc anytime na go déplacer mais ba massa mususu ba salaga on comprend moi ba ya ezate mais pour vivre bango dès le jour oyo ezale dé pour mon bango na niveau awa makamba sale ça déjà bien c'est normal mais là quand on a expliqué ken nebi ke ya kambanga danger ngape sous des blessons na kambanga danger pona koloba e kaka na moment mbanga na osko ezali entre yo na bango tunanga nini moi des blessons ngazana abangelelo tengana biso toza ba arbitre netre ngai nde za ba oba polande bazingambu parce que charge oyo nga na yeli na ele tanki arbitre na te ala banani bakopola soki ba oyo biso akini bapoli bango bazwi problème mpo nde tokitana bango kuna na kotia bango mal à l'aise ya bablagi te mais soki bino sikoyo bopoli soki bino nde bopoli donc bopréparer déjà mbangu kasi yo yo kati yo solo bake yo te préparer mbangu ken oto beta lisolo moko baza makasi na ba démonstration moi te ba spectacle on comprend spectacle batunde mutu ba créer rango mais maele lamba il faut y bango to beta spectacle awa mais so ata musicien a ça spectacle normal mais so musique ya bien ti aka bien de toye awa na silisa ko mama la queen o batu ba yo kaka on comprend il faut lo ya lobby eza mambo ya biso il faut to loba so ibango ba déplacer mingi pona biso on comprend kanda ka eleki yango na otia kilo nyoso te pa ken piana po te maka mango ya la kabongo biso batu bilamba to aka shosho on comprend ba bige to aka shof nena loba bona loba na force ya ba saper nyoso jobu ya omona ke kiteli linga po ya na terre au terre promise oya biso ba saper jobek on comprend ti ken ya kita bana masolo ngwe banda bino si bomona ba journaliste ba koma okita na masolo c'est que bien on comprend to betana mais aya masolo na mingi ya koloba te sina répondre pour ken pe azwa pe mwata pour le premier jour na e babi na système aliment babi que vraiment ken ati koyande koya vraiment Blaise Kalati babi les multimillionnaires te babi Blaise Kalati veut dire vraiment masolo ezali bien babi ye moko babi karamutuka mbongo track ya mbongo donc babi déjà que de masolo déjà savant et grand Jésus Samuel Tabiala babi adon tozali pas jene madame poto na village Molokai ba robende la biso vraiment babi papa wemba yena vraiment ba robende la biso ya mobomo na vaki atozana kati ma belé penza papa wemba vraiment adon normal avec un nana tonazo on peut na yona nukoto ba kolba mamba sa perte wana za makamna bango balobi ke ba refulaki yo oso yaki ozongaki to yalika kana comprendre te na aéroport ke no sa ndivisa ba image ezali merci beaucoup omoni ken piana tellement za succès belé muta succès balukela kena ba problème po bazwa ba actualité bazwa ba vie pour qu'on refoule na éviter passeport yo moko ko présenter passeport commandant Cousteau les gens n'aiment pas les gens viennent nga aimer Lumbala Angel Moussoali Makizembe Ser nangai bébé Makizembe Koko Arafati Makizembe bolanda passeport au bien na habiter ba aventure ezate passeport yango yo au première page et pardon passeport yango yo mutu ba refoule oyo visa liboso bapesaki bango mo banilaki na ambassade po ezali bajour moke oyo visa bapesaki baentre na basorti nyonso yango wana sikoyo baentre yango wana sikoyo boluka sikoyo place bakomi refoulement na passeport po bakomango na passeport eza wapi ken pia na relation na bacollègue na niveau ya Congo ezali ndenge nini na collaboraka très bien na tout le monde France Tema aza master na ngai Mike Lokamba master na ngai na Matika Songo master na ngai donc Gloria Olangi Fiwa obe Gloria Olangi ayebani te avec ya internet ayebani bango nyonso oyo natangeli yo na ba Frank Stemai na ba Gloria Olangi na ba Matika Songo na ba Dems Luzolo bango nyonso bayebani ndenge na na Afrique nde boyebi bango mais na Kinshasa bayebani te ngalo ba vérité batu ya bamanga neti babiso oyo bayebana partout yo soka mutu neti bato natangeli yo est-ce que baboka ba Cardozo mwamba fo Cardozo ko yebe wapi bakoboka ale mukulu oyebele wapi donc
bato nga na boka na kino zineti ba Darius Akwala bango ba oyeba bango te. Donc ba mama biyomba bayebi bango te. Bango baza batu internet nde bayebani. Eza ba vérité mususu batu bazoluka bakomisa ngo neti kena luka ba problème. Ngana so na tambo na Frank Semai na nzela muto oyebe azate. Soki na tambo na Matika Songo ata Kinshasa mobimba ata na avenue na bango moko bakoyeba ete babelanga. Na tambo na Glory Olangi na famille na bango msusi 50 personnes 49 personnes bakoyebanga msusi Glory Olangi na famille na bango bayebi 5 personnes. Donc ngana yeba ni grave. Eza ba réalité o nga na zobeta. Eza te ke o ke na zoluka ba problème keni na Congo nde ayebani. Talaka ba deka travel ba yebi ke ken pia na ndenga za boye chaque dimanche afin tsaka batu na ndako liboke. Na kimisa batu église. Na kimisaka bato église na banda ya miso 10h bato baboyi ko kende église nga nazo biso makambo na oloba nazo inventer te ba bénédiction to malédiction. Oh bénédiction yo zo ka moto azo te ya bino vérité ko leka pasteur azo kosa yo ono ndenge za boye semer pour récolter nzamba lobi pesa nyoso oyo za nango peso ya ebele ba mama bato ebele lelo bakomi. Donc ndenga olesa bana ezate pasteur olia tinda yo mama kende kata bilanga lona biloko ebima olesa bana pasteur azoyiba yo ngakutu na ote ya bango makambo moko ya bien o eleki memi babuzo ba pasteur basa ba na ba église siko moto akima église te ndenge nini po alandanga Na système allumé il parle bien vraiment babi ken penazalia wate bato baka merci na la queen ba mate to monique so to bi merci na queen sanini to ba message moko vraiment na DK production o asali kele to kuta vraiment to mona na so vraiment. Merci beaucoup DK venanga DK travel balobi agence DK travel eza agence moko boy soko la na Kinshasa lobi ola mukaboe oza na Afrique du Sud lelo nga azat naza na Afrique du Sud soki na la lili susu nde nazawa soki na lamuki osutuka lobi su naza na États-Unis. Donc eza agence oyo batu bapesa ngo confiance batu boya kuna visa eza neti eloko moko boye epa DK po ozwa visa eza te ke okende na église pasteur atia liboko. Donc esema kaka oye na passeport na yo obeti lisolo. Donc voyage pepele ndeko za na poto za ndeko wana besoin ndeko no ya pays nyonso lingi benga de donner congolot. C'est tout. Message pour na bateau surtout oyo banda ko lobake o voyager te babi kende zali banda o tchelo ba bouton o pesa bon message. Message ezali kaka nga na pesa bango déjà devoir. Natiki pena viser kende pena nete inspiré pona tikela bango tambalo baba n'importe quoi. Viser zo kende. Obi kende na ebo eza surprise ba kamande ba mona ka ba image. En tout cas na sepeli à trop na remercier na ndenge boyaki ko yamba ngai. Mais loko nga na devoir na ngezali na mboko ifona kende na sala émission na monument place batia monument papa Nelson Mandela po ngape na utaki prison ndenge ye pa utaka prison. Donc na kende na sala émission même monoko nde lesaka bana ngai bana ngai na meka ko expliquer bango na bi na lesaka bana nanga pona makambo oyo soki natiki makambo oyo bo préparer kishege baba non papa tu as raison kende finga lisusu batu finga kota lisusu ba prison ngata 5 fois lisusu po biso totanga mais c'est ça donc bana bango bazanga déjà message vraiment na mboko ya mbio vraiment babi vraiment toza ana Johannesburg vraiment président en Afrique du Sud de Johannesburg message pour na mabelo ya mbio vraiment bat ba ko système alimentaire obike mboka ngo l'équipe Belgique obike mboka ngo l'équipe Paris obike mboka ngo l'équipe Angleterre na kitoko na on a kende États-Unis te mais na Europe mboko etongama kolega bino donc inapesi merci à trop na communauté mobimba ya ba sud-africain merci na village moloka et place to sala pena mission na santé pena ba champagne moi maboke ya propre donc ça la nga bien soko ya fo d'ici de lega ki ate ko la so ba image ndeko na nga fisto sai oyaki ya fo d'ici sans impact sans idéologie bon natika le mona te na tunia ça lega ki ate yango zo mona kini ba habite ka yaki donc sans impact sans idéologie ça il faut ROE place yoza comédie munene o l'équipe mais ça c'est aza mutunanga ye ayebani na kini soki ozala ko yebana na kini te ça dis-moi on dit mieux kayebana ya yebani na kini ça ya kanga publicité tu ya kini ça aza mystique na kini ça yuana na ba comédie za numéro 1 mais ayaki ne sous Afrique d'ici sans impact sans idéologie donc
C'est ça, il faut que le bagage en vérité. Ça, c'est ayawa. Ayengi na eka kabaka ngeba photo. Ngana aki a fait tidi ya musala qui est dans l'oba. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. La système à lumière babi Ken Penayote qui a dit que Ken Pen ne fait pas y a un job en Afrique du Sud. Na le baki bongo to moni ki abike et le kobo mabiso de tembe. Tembe des obo mabiso babi la système à lumière en ma belé. Quand tu m'as ça ko sala mpa mbate to la délégation et ali koya oh vraiment to komona ke makamala me ko sala babi vraiment avec la queen hein. Babi vraiment la compte il y a leader de la presse hein. Besoin to sangani vraiment na système à lumière na leader de la presse hein. Oh, ça vraiment le président vraiment Gilles Assane vraiment. Oui, que mboko okoya na yo kotambola partout. Et ça na maître moko so abeti mutu likofi moko dans histoire ya partout vraiment ya ka accompagner nga collègue na yo. Tika na silisa. Et ça na maître moko o nzamba sala e apesa don. So ka beti okumoko histoire ya vino sili maître pakasa ya za na Afrique du Sud. Aleki ba mettre tout au nzamba tia na monde. Donc maître pakasa aza maître vraiment na barate il faut na lukana yeba basala muku wa moko ou bien simba qui a trop la personne merci à trop n'espace village mon local donc ngai na ye na kitimba la moko awa yango bomo na ken pia na zana impact ça ya ki tellement akoma ki ate ayaki afo itsidika sans impact azonga sans impact donc pour ozo impact il faut okita awa nde batu ba santé ke mutu wana ayaki Banjel Muswahili makizembe bazolanda ngai bino bato apoto boti kotindela ken pia na ba 50 € na ba 100 € na bino wana Blaise Galaxy soki obimisi Galaxy babi vraiment les multimillionnaires bazo benga multimillionnaire menga benga mutu millionnaire na loingete ponga na coopéra na patron l'équipe ba patron tout ya RDC mobimba même baobi malelo même baobi makala donc il y a zalala likolo Cardozo Mwamba donc il faut na sentir force na ye yango na opekisa bandeko na biso ya poto ba 50 € na ba 100 € na bino botindela ken piana bobomba nanu po na komi na valeur moko na bino na ye déjà free d'ici mboka ngoza yebisanga siko soinga na bimisi photo na muta poto so bimisi photo tokokante siko yo tindela nga 100 € na okena ngwapi Patuka pangala bomba bambongo na mike yango babaki efek ba yo efek baka ngone ko popo mu na kone opiolo la mingi bano piolo Patuka pangala bomba bambongo na mike na bando tanga bino siko dudumbela i bomba mo bambongo na mike talaka resa la viente vient nga côté mascotte wana prêtre Papi Kelly wana prêtre Angel Muswahili makizembe wana ba prêtresse bato bambonga mike pono banga oloba ko banga to banga te poane lo ni secret nous anu banga te oloba no kaka o koti prison bimi mais ozaka no za o banga te poane bana nanga bat na bisa kyot bana nanga na bisa bango na bi po bolia bia po botanga bia ngal fona za la muta be yoma na sala ba prison ndembongo e bando kota bino bozo vivre batindanga ba bi papa kende sala ta 50 donc no bakisa ba prison belé papa po totanga bia donc il faut na sala devoir o bana nanga ba pesi donc il faut na sala donc na chrétien na boya batu po ba nanga ba vivre au moins que na uti prison er na bimi et boti voyage Afrique du Sud voyage ndenge na zozonga boy na kende kuta na suna ba conflit na ba fa instemai na ba matika songo mena na ko bando finga bango tina suka na ba demsi luzolo pona contrôler bango tout ya na ko fansa bango moko batambola na présence na ngana eba nani aza PD nani aza mobile normal pot na yebi déjà ba jeune abino donc nga vina nga ya ngwana donc ba préparer mboko yo ngande na tindaki deka travel azola nga visote ndenga azola nga visa awa alukeli nga nde ba problème alukeli nga yi na finga bato alukeli nga yi na kota ba prison alukeli nga yi na boya tout le monde donc aboyi singa na ba code ya mike na minute osoko tindela nga mbongo neti goche mascotte tetika po chez Cardozo Mwamba na kenda na nga boss na ko kate boss na ko kate ye kuneza moi 5000 moi 8000 talaka na prison le seul mutu a soutenanga na $18,000 PDG Cardozo Mwamba yo ko boka ba boss 200 boss awa tozana awa bokelanga 200 boss o moni baba patron ezana moko te akoma na na lobi ezana moko te akoma na $15,000 ke kenzwa po mona ke patron za moko le Bill Gates mais il faut to compléter ka ba patron tozui to ndima mo ba patron to ndima pe ba patron ba bi Samuel Tabiala
Samuel Tabia, la Grand Jésus. Grand Jésus, Samuel, Yoyebi, Jimmy Belaou, Masana Sototan, Blaise Galazi. Donc, Bambote Yangwana, n'a pas si Bambote. Donc, Mouto Zana $100, $200 ya Kabila Ken, puis na Yoka Soni. Bisa bato ndima ba boss non na photo sentir. Bon on to lobinga Kabila ngata mi baleka kana sentir ala confirmer pe bango. Bon na minute bezo to moto confirmer bango to moniter. Yo non ndima po mona, bisa non to moniter. Ezana ba patron mususu ba Kabila ke mutute. Cardozo mambatonga immeuble awa na Jobu mais boye bakate. OK, il faut pas fouiller akaye. Vieso ki aye na Jobu. Ezakuta occasion na bino ya bien wana bokolia à l'aise. Atonga immeuble awa na Jobu. Nasi na olaxo immeuble wana komona immeuble ya le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba. Donc ayaka ne pamba. Passe déjà yango. Merci de ces assistés à la lumière. Babi alba malam babi azala kena le baga koyate passeport yango yo. Azana biso ba qualifier la kuna ba patuchi nemu. Babi yemoko mungongo ya Jobure. Babi yemoko azalia wana kati leader de la presse dit la sani mutu zamani. Babi bish plasma te strobo ya kaya Lyon. Babi dance vidéo Guy Mandala mobala mande fois pembe. Donc babi H Jena vraiment babi bish suku. Tous aller la pona bino boy na biso te pona malana biso te makama boy. Donc babi merci na Kavi la Queen. Et ça n'est toujours le système à lumière. Merci.